na bino votre humble servante Tumba Eni Tumba la grande balabi mikolo yende makam. Merci mille abandonnés sur la partout dans le monde quoi na 3w.polémiquetv.com. Wana moni be bazi be badriche à motomètre ya balobi Marius Koya dadi quoi. Et wana penza ndoya mwana quoi Marius Koya et nyabi ba merci na parce que c'est bon déjà Jésus qui est bien. Bande ko bata lelo na memeli bino et oh biso stoyebi quoi mais qui surpris. Quand on a joué à peine, on a Pomba se présenté qui. Maintenant on a commis sur le terrain, et ce qu'on a fait en flat, on a eu des moroboés, on a la Pomba moroboé. Alors il y a une original. Pomba boraza pirate, il y a une bande masolo quoi. Il y a un bon monde, il y a un terrain, il y a un plateau, il y a un fait ce qu'on a fait. Donc on passe micro bonjour Pomba. Bonjour maman. Boni. Bien. Mais oui, que Pombo comme c'est un temps on a côté tant au fond les portes na moni on a ça qui s'y pris parce que bien celui Pomba za la kamoko. Oh Pombo oyo Pombo original ndengai. Oh. Ouais Pombo original ndenga Pombo oyo oyebi. Mais bien celui Pombo ça la succès na kin quoi. Na habité dans ce qu'on monoté. A ça la succès. A ça la continue ça la succès. Ngai ndem na sala nde succès na kin. Ngane ça succès na kin. Moi tant que na voyager na kendaki Luanda na sima na ngai. Ndé balwaka ke kosana kokufa oyeba ba jaloux nao ya kokufa nanga mo muke na kufa ki na yona ba mo mutu mo abimi na kombo nanga nana ngabimi na kombo nanga. Est-ce que Pomba sali combien des années en carrière artistique now? Bon nga sali 12 ans na monde art. Vraiment? 12 ans oui na sali 12 ans. Moi banité? Oh maman na ibani makasi ba vantilité. Ba vantilité bana poto ba yebi bana kin ba yebi nta banda doja ki Pomba na kin senga. Moi ta muke na kende wana mo Luanda na sima nanga. Photocopie moboy abma na kombo na ngai papa na moni na boy na mama na méchant ba vantilité longola kombo wana po natala tala so longoli kombo wana ti na ko s'en charger na yo banana papa na ping pong ti na yo mo ba vantilité longola yango ba vantilité mama na kanda na kanda ozongi sko bitina zonga sko en chérie annonce mama na zongi na ndinga kanda na zongi na ndenge ya kanda ba vantité neti mikono sa bilomo mikolo na kini na on va de la makala moto ba veste ekangama. OK Pomba tant que l'homme pe na Angola c'est bon mais yo comment no 3 Angola on va boyer beauté te boyer bana ngonga boyer Pomba original yoyo petit wana nde abana mascarade na kombo mobe yanga kaka asala kombo wana original Pomba yeyo boyebi yeyo na zongeli masolo na nga na zongeli masolo ya kanda ba vantité longola. OK Pomba merci na ba réponse non mais nazo baté lokoni na teke interview mo boy et là on bozo la yone dingwe et dingwe ça bien se que dingo moto na ngem ta meka ka azate yuzo meka musabi na mozindo. Oh mama wana vient na ngai wana vena ba asu abna veta papa papa dingo papa na biso on comprend ba biloko nga na sala mikolo na boka ba veste ekangama no vendre la makala moto et ma solo oyo yo kakala na biso na moto yo kakala ke ve dingwe asala rango. On comprend? Parce qu'on a hypé, non, ça là. Est-ce que Védou Mambasala ou on a vendu la makala monte? Est-ce que maman ou mon ango? Bébé Ndeko bata la biso na TV, na écran, bah mon ango te, mais ya Pomba original bah mon ango. Parce que moi vieux, et moi ça la vie na n'engue mo karabou. So ils appellent batu, na habité. So ils appellent karabou, na habité. Bah comme ko benganga, ko finga ka bani. So ils appellent petit wana ya photocopie. So ils a yondo sala masolo keba. Non, lia yo ba vantilité. Ngam to bachete na lia yo ba vantilité. Mais c'est quoi le problème nous on a papa dit parce que le monde qui voice moi yo qui semble que non a fingo ba bêtise dans comprendre il y a za papa, il y a nos comédiens, il y a za Katia bo welini. Bon ngana okina biso ngana welina vie ilo côté. Car ba evro non sala ya vendre la makala moto, ya boka ba veste zo kangama parce que tantôt les monsieur za batu ba ko bi kisina ah bon non ebani pour ngapena mutaba ngana mutaba moto ba vantilité ngana ba kisi ke bo bang sanga limu sanga ngana mutaba kisi ba vantilité DJ ke ba caméra kuna DJ ngana mutaba kisi ba vantilité mama ba vantilité comprends ngana mutaba kisi ba vantilité ngana mshi petu na Pomba longola kombo wana so longolité ba vantilité post na ye na kitiki na ye bona banda na ping pong na kititi na yo. Boti otanga polémique na papa na nga edingwe. Comprendre? Papa edingwe avant de la makala moto aboka ba veste kangama likolo lem sunu bo mona ngote mais Pomba lembe ba mona ngo live na be écran. L'émission maman mona ngoti. O mona ngo. Mais ça non moi lo mo boy ko ba c'est yonde original. Mais original yote
original yoyo pomona tala eloko original yoyo avanti te original yoyo c'est bon mais sikoyo nalobi boye pomba biloko ya bacomédien bino bosala bacomédien yango c'est bon mais bozala mpe mo baingra mwa mokie nayebi te ozalaki yo ozalana na bangola nayebi te peut-être oyeba mongo ezoleka na bacomédien akine nayebi te bapolémique trop kofinga trop est ce que meza bien mpo na yo bon pour nga eza vraiment bien te ba polémique wana ya ofingaka bato eza bien te comprendre eza bien te vraiment bandeko balinga osala polémique na bato ba comédien eza bien te mais mabe mama mabe mosu ezalaka nini moka mota mo nga na pesi petu wana pomba bina kombo na nga monte ke mto créer polémique yo moni ngo to créer polémique ezai alongola kombo wana a changer kombo na ye azosa kombo na ya kala so ko milinga o ba yebeli azonga na kombo na ya kala ping pong yebisa mwana yo alongola kombo wana pokolo kombo yo ana ba mama na bakanda tala na kanda yo na olia yo bavantite na oboma yo o kufa na saki mama na ngai papa masumu de Brende lukaka de cercle héros yango ya pour président na biso lukaka de cercle yango so pitana longoli kombote na s'en charger na bavantite na oboma yo kufa bavantite mais pomba ba on peut trop na mona dit donc c'est comme si pomba peut ba qui si trop donc même na mission na comme bango vraiment telo te la bi elo te na te spectacle no mo bois qui fait DJ face le kango o bois fait c'est kanga mili ko do e bang sanga forme ozu ba ki c'est ye te ma bosu kantine ye dit do boye bani quoi te ngala vetu e bani lo te viaza soki colonie ngala muyanzi 100% ntabandundu muyanzi 100% avantite biso banga soki c'était biso batandu to banga gwate yo so tetochi o mendo meki avantite boblonga no sala bakini ezaba bilogo yo nani na sala Jacques sala Jacques rozala awa blikola pumba teke aketi kuna ya mpe pomba osalango ya mpe ngabe na osalango na vanela makala moto na ba vese kangami mais pomba ba okanga ba pomba baokanga bapombo na nzela mais ndenge bilo ministre idéologie apomelo baopekisa na kid bino boyaki se bilo no sa eza éducatif pour na bana na habité tant bosa ba select na bino wana bozomela ba chanvre bofandi bofinga ba injure mo boye bana miki batalaka c'est pas bon bino boza pas ko éduquer masse mais bilo musu tala na télévision oh bino bosala ka vraiment za vraiment pour ko éduquer masse te au moins na bamba komi kolanda biloko tout le monde même na biloko aminde se ba maintenant ne faites pas ça chez vous parce que bayebi que ça nango ba mise en scène mais ya bino ce ko ba injure zo le ka moi trop surtout bino ba pomba ba set no ça vraiment conseil ni yoko pesa pour na bateau ba ça ba genre biloko bon maman merci pour la question tuningai ya on a solo mo que original azaka original Petuana pomba azobebisa ba identité na biso makamto salaka comprendre biso toza ba éducateur biso to édikara bato jamais ko salelo mo boy so ndeni po ebebisa masse ya bato ebele atika ko salaka biloko wana salaka pomba yo ezande pomba na yeni ta salaka biloko wana ba vantir biloko wana saka sakana o mela bangi na miso bato te bongo te changer identité na yo ozala na koko milinga mama obi ano jona komo koko milinga bon oui c'est renseigné yo journaliste landé la penda profondeur parce que anego jouer koko milinga papa ping pong na bandele soso ping pong petit wana longola kombo na nga ponde na na ko s'en charger na tala kando na nango pona kombo na pona kombo na nga ko bavantite pona kombo longola kombo wana ponde na oliayo tala moni kando na nango tala oboma o longola na boma yo la una banga ko batute bongo yo na boma yo longola kombo pona olia yo papa masumu de Brende somba de cercueil somba de cercueil papa ko ba vient na pardon ya ngo déjà loi de sale petana ba kumndai na boma yi eza matata vraiment na habité donc nazo baté entre ye na pomba na eza original pona ko luka pe pomba obi komone nani koko milinga o ando jouer nango kala o ba yebele nango koko milinga donc yo sombisa pomba
original nga yebi ende original ozoso mise ja CRK na ebité na koluka yo na koluka pomba bino mibale bokutana totala entre no ben nanya za original quoi bande batali ya 3 devait pas polémique TV bon ya lobi yende original pomba yende original ce que nous avons besoin toyeba entre ye na l'autre pomba soki nanya za original pomba lobani ya soko bato ba tala biso minute lilobalanga suka na na kaka bato nyonso botalanga bato tout botala sitio bo partager émission pas bato nyonso ba yeba ke original pomba yeyo donc ngam na bandama idéologie qui pomba na kin singa comprends numéro n'a pas téléphone yango donc 00 243 OK yango kandi maman lobby 89 650 37 21 89 650 37 21 donc tout on a besoin mon ba Eva pomba au mon on na site numéro n'a pas yango wana OK OK bon bandomona pomba na site oyo parce que pomba lobi patikali simate azaki na londa sali ya minene kuna pomba balanda mbangu na Luanda balobi ye kuna kisi danger na Luanda pomba kimeli ayeko sombisa pomba muso ya sombisa CRK quoi naze baté bando batali même ngamo na banga ndena na zana yevo CRK tala yaya na eli obo kunda yo avansite papa masumo de bwende na bandeli lisusu vena ngancha kala vena ngai pardon petit wana ngabite obo kumndai de yanga bo tambola trop na idingwe obi yanga comme luka trop papa dit pona bakisi na pona bomaka batu oso za de secrétaire yo pe do succès na la secrétaire succès na ya kisi quoi tingala muta kisi avansite ngamta moto avansite ngala comédien ya kisi na artiste comédien ya kisi avansite so meki oliama so meki oliama numéro téléphone ko sa yo ba ko sa longola kombo so longoli te ping pong wana banda na yo na bana na ko boma yo ping pong kufa ou bien nini longola kombo wana avansite yesa moi na longola merci beaucoup pomba pomozo bank selanga mnazana pombo comment bank selanga mnazana dis je suis un groupe là je suis un groupe yo tala liwezo ela yo longola pona ko s'en charger na yo na s'en charger na yo mama tala moni sansire ezonga nan ekanga bato asaba buzoba kano choloba yo saba buzoba ofingisa biso tu longola poko kate na olia yo oliama mais pour mobiko au bank sanga mona na scène DJ pour na banga pour modèle ya bas frère oui le ko balancer image wana o ya pomba fande ki tuka moto quoi pour na zo banga na telle image na o asaki na Angola bato balobi vraiment pour moi vraiment na kisi ya solo yo nga bagite nga pena sala na émission la sana ba loko na yami na ebite soki ya mike mais yene dinga pe bana ba moto na ba mi balé parce que pomba trop ne di na mone ba photo na ye di na mone ke trop yes ko bi que non bazo figa ya ze baté ba voice bazo tindela ye abi azongi na kini show abini azabo ba nyoso ba gag o banini pomba message e uti pa ya mninga na o pomba na te so azota so minute po message ko pesa la ye moko mba moko alongola kombo yaya longola ndeka kombo message na message longola babantite na dans message na ezaka ke alongola kombo a changer kombo azonga identité ka parce que ye original a ye déjà alors bi yende original a ye déjà merci pour mo so pesa ki numéro de téléphone j'espère que ça la interview libanda luka ba fani libanda luka ba tu libanda biso ke nana banda idoja ki pomba na kini oyeba ozuye une émission ozu bata libanda yo fingi pomba beza loroté e bongo ya loko petu na ta yo nana kanda na yo ba fanti te numéro na pesi yango na benganga da pa to tinda ba finga ngana ba chombo so reza yo na olia yo surtout yo ba finga yo mama ba mo benga nde ba benganga ba finga ngana ba chombo so ba tinda yo tala kala litoyo na oliango ndo benganga na boma yo kufa pomba ki bo bank sapenga moko ndo so bo boma wana pona taki ba spectacle ne so DJ babunga mona na saki vraiment banga ki c'est bon merci pomba ko ndima ko ya to yesko so fa na flat hour na te flat ça na kasavu kasavu za kasavu boa
toza na fête ana Kasavu toyeko tala pomba uti Angola alobi aye mabe numéro na téléphone eza wana oza poso benga mpona ba gag mpona ko jouer même na ba site na bino alobi asa dispo aye azongeli puis aye malembe te alobi aye même ye pena nzimi ke un comédien moko na boso nzima ke mutanzimi kazana na kiss donc par ya dit donc pomba non ke mutanzima kazana na kiss ya par ya dit eza pomba comme original eza nani Bon, comme on a un ndako ya trésor. Comment va botter le parent non? Comment va botter le trésor nganga? Taka comme on a nganga. Ba vantité. On ta kisi ya solo. Donc comme on a un ndako trésor nganga. Ok, ouais, bon, tu m'as moi, tu vas communiquer propre parent, bah, tu as trésor nganga, oza pour ça benga pesi numéro de téléphone, bo bengi pomba na bino, bo bengi trésor nganga, na zoko bengi pomba te parce que na habité, il faut na yamba pe pomba mususu wana pas confirmé entre bomba na ni vrai pomba quoi. Hier le bi yende original, bino mo bo juger na makamde bo romone nango quoi. Merci mille ba zo ki takula na episode na 3tv.polemictv.com. Wana pesi ba merci na ngai na Nene lelo moi si ya chouchou quoi et mi quoi comme ne liste ya chouchou ba za sous monter ba metema ba bimi tellement ebelé abi ene tumba la grande ngami ko na liste ya chouchou mali que maman mado moi si kitoko elle que maman ya propre ya ouais oh ko fait le bali na li que tourne ça tourne li que maman que zanga ngo polémique quoi wana au mona maman do maman que maman si kitoko ye babi maman li que m'a dit la confirmer les maman li que ba original zakat pirate azate yende original quoi wana bossa inte ko pesa babi Freddy Godolo en France qu'on a 033 Freddy Godolo l'équipe Hervé Makiamina vraiment baza moi et belé merci na bien sur vous qui t'a ko na biso wana to kutani bongo à la prochaine émission na numéro musu Yasika na bosanité équipe technique na DJ Babou Mbale kitoko Mbala Balox to kutani à la prochaine émission na numéro musu Yasika bye.